Nazana sengo moko fati beton ndamba pambola yo sala musolo kende likoso. Soi-disant, bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué, mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekani abayebi yango te ye penda ye kolongoso na système mboka to comme bata ville lelo en tout cas nzamba batela ye asala akuto kugana mai Télévision, c'est votre humble servante, c'est Cora Kings. Bon, mais sans toujours qu'il y a banane, pétando miki na bino, n'engue toujours mais sans là, qu'il y a pas actualité, oh ils allaient politique, il y a beaucoup la biso bon mais sans non. Le autre ils allaient na mboka papa Lievin, papa Mao, to Solanae, sur ba question ils allaient plus actualité politique, il y a beaucoup la biso, n'engue toujours mais sans qu'il y a en passant dans cause c'est tout ça en botte na ba coloche Rosalie, papi Kelina Rifanti Sombe, na bosse été mon vieux Lucas stage, je suis na 4 salons, mon vieux Zena ba le Parisien, na bosse été Ali la tango ya ma fraise de partout. Fidèle internaute na kopesa directement moi mbote. Bote maman journaliste. Non, ça on kitoko ezali ke vie tozanango, zoke ne malem mais sauf ka troisième vague yo yego déranger mais en tout cas ali ya vie ya Congo et kindaki nango pe zoke ndeka malgré corona, mais je crois que solution ezali. Mais moi, en papa m'a entendu visite à Tata Ekolo na Goma enfin et le peuple congolais bandé causé là depuis longtemps. Tomoni en fait à se rendre na Goma na madame na première dame maman Denise Nyakero. Tout le temps normal intervention par rapport il y a 200 il y a chef de l'État parce que tout le monde qui va parlementaire et belé par le bas qui est Tata Ekolo à se rendre était on est allé bazo tout kabati là et piège et puis Tomoni du coup enfin et le peuple et toute population bandé causé là et commis visite ya Tata Ekolo na Goma na volcan Irangongo to kolka to zoma intervention na bon na place wana to koloba boye na point wana to koloba boye que omoni na loba ki faut passer lobi que papa amemi mwana na mapeka mwana na mwana mapeka azo tambola na ye mwana zo lekisa papa ebale ezalaka te papa amemi mwana po mwana komi mulai likolo awa amemi na mapeka azo lekisa papa ebale. Non, papa tala ebale ezalaka te. Ozomona siko ya papa webisa ke nga munatie yo na mapeka. Et pas toke nga na yebi. Biso non soza bana. Papa de président Félix Tshisekedi. Maman Denise. Ozomona siko ya papa nde ayebi politique ya mboka na biso nyonso. Biso mosusu toza ba bana tozo yeba nanu tele. Même dans ma famille, papa yeba politique anda kuna ndenga me marango. Place mbongo ezali na makamu nyonso ezali. Ozomona siko ya quantité ekiti na quantité emati. To bakisa to bakisa te soto défi ezamalamu poto mbongo po prochainement ekozala biso mbongo wana soto futa biso to futika mbongo wana mbala moko soto zwito tsomika mbala moko mbongo no sesani ni ekei na ndako ezamalamu te otame to deux fois poto ko mpeme na fin du mois na ko futa mais mbongo yo malade ekozala eloko ekozala esalisi biso wana politique ya papa na ndako na ndako ezana politique na ngo osomona mboko na mboka pe ezalaka na politique na yango na biso pe politique pe ezali politique économique ezalaka, politique culturelle pe ezalaka, politique pe sécuritaire pe ezalaka. Na politique sécuritaire wana ezana ba principe nango. Yango monike na papa na biso en tant que yende azo la politique générale la mboka, ayebi politique yo azo sala pona na insécurité ya est. Ayebi ebandeli nango ndenge ekendaki, ayebi te ebandeli nango ndenge ebandaki. Akosi na katikati, ayebi pona kosi sango. Eyaki bambula ebele. Makamona est wana babando luka nini bato bayebaki mais ye aye kokota il faut ayeba bato wana ti babandaka bando luka nini ese mutu akola muka boyeka bandako bonga abomi bato alamuki na tongo omi bato te ye mutu azama kila mais azoma bandeko na bato ezalaka te ozomona sikoyo ezalaka te alors maintenant il faut to yeba pona nini ye musala na yoka ko bandeko na ye bato soka zalaki mondele balobaki mondele azo mais aza mutu mwindo ndenge azo mutu mwindo wana bien que ba métier noir pe bazalaka ozoma siko ya ba métier noir bazape ba o ba pays frontalier ba ndeko na biso ba africain ba frère africain baza mingi na moi motema mabe wana pona Congo
baza mwana motema bien mpona nini ndenge babanda osalaka ezozela susu ndenge wana te yango bazoma bandeko biso bacongolais. Mais papa aye, papa Félix Tshisekedi, il faut ayeba nanu asala inventaire nango asala tobengaka neti état des lieux. Et 8 mois temps oyeba état des lieux ayebi maintenant ake na ndenge ya diplomatie ake na processus ake maintenant il doit frapper. Yango ozomona a frapper na ndenge ekendelaki na début wana akwa kokende te po papa amemaka solution. Papa akende kolela te na bato bana bazolela na libanda bavandi papa bazovanda libanda bazolela mpona bali sécurité papa ayebi abandi kolela te. Papa ti balibike kuna ndako ne mutu akufi papa akende koluka mbongo ake omona master ne moko antuka babengi na ndako sana papa na okende ndenge ifuna za solution tu vois ça non c'est comme ça ozomona que papa asalaka nyonso ayebi problème mais bana bazobenga ye akoya mbangu te po ezozika te ke ndako bambongo te nde mbongo eza te solution nango eza te nanini ok nakende kosuluye solution na ndako na voisin na kuna pour permettre bana nga bazala na kimia ozomona pe assurer baimboka bandeko na biso yango mona na bi lelo yo ya komi kuna pour na kopesa solution et na solution pe et pesa mi peut-être à 80% des gens fait wana sala ko mabatu ko sala mabe terrorisme wana lelo yo et bandi ko diminuer eza vers la fin donc état de siège vraiment to lo belango pena et sali makamu nango parce que ezalaki penda réponse pour un problème ezalaki ya insécurité na est les loyo état de petite solution réponse correcte au bateau là batu baké ba rebelle wana bazo maîtriser bango mamsu amo remettre ba arme bango bazo boaka bango kundango pour nani ba yebi que force la puissance ya RDC na ya président politique na ye ils ont neutralisé bango mindele ba pesi bango mo Congo bazala sous la position te yango mona ke kimia ekokota tito comme maman batamu kie kimia ekota totalement maman nazo biso vérité mutu na mutu na tana ye mutu na mutu na mayele na ye mutu na mutu na sagesse na ye mutu na mutu na époque na ye na nzambe na ye ozoma siko ya soki bango bano sala la satana mais ya biso sala la satana il faut la sagesse en nzambe kita ndenge apesa ki ya départ yango azosala yango na temps oyo nzambe alobi sala boye kosala boye te kosala boye te ozomona sikoyo donc biso bato tokontrolaka banzambe te tokaniselaka nzambe te tosa ye nde moto akokanisa biso nzambe ye nde azotia mayele na motu moko oyo azokamba bato ya nzambe na bana nzambe nyonso ozomona sikoyo il faut apesa ye mayele nyonso asagisi nyonso mpo akamba mboka e ndenge azokamba mboka epesi déjà que non il y a un changement il y a une différence. Pama automobile discours à chef de l'État sali kuna na Goma par rapport au pays à volcan comment la bandeko na biso biso va perdre plutôt bandako na bango to ba résidence na bango comment asili ko rassurer bango et ba reconstruire pour na bango bandako enfin que bazwa place ya kopema mais to moni moi mituna to fe bandeko bazali ko loba ete tata ekolo azalaka mingi makasi na ba promesse akoko noyer bandeko na biso ya o bazali na ba problème kuna na ngambo ya volcan na ba promesse ya koutela bango bisika to kotongela bango bandako et enfin la promesse réalisable. Bon, bango ba yebité parce que il y a ba raisonnement ils arrivent balé. Parce un raisonnement en tant qu'universitaire, ne ba ngé ba intellectuel. Na raisonnement moko politique. Ils ont deux raisonnements différents na mokilo yo. Comment c'est quoi? Ils sont différents. Muto za politique ou politicien a raisonner net muto wana te. Ozoma c'est quoi? Bango bazo raisonner que azo pesa promesse belé. Mais na so biso le comme que muto za politique Moussana yé na population, Moussana yé pour promettre. Après, abani kosala. Je vous dis maman, comme président à Lobaka, chef d'État à Lobaka, azana agence moko, Moussana ngo, kozwa kaka ba promesse wana kotia ngo na mikanda. Donc bomba ngo quoi. Bomba te, ça dit que soka lobby eloko mo ba bengi promesse quoi. A lobby ngo na catégorie moko population ou bien na commune moko ou bien na province moko, hein? A lobby ngo bango musana na bango kozwa note azoba na monoko mekezana batu ba script batu moko basana bango nini kokoma nyonso akoloba bango bakomi bango bayebite bakokoma ngo et la roya a rappelé bango na lobaki nini kuna oya terme ya promesse ozoma siko ya alors bah c'est non papa kuna et pas de ça qui t'a le premier temps qui est l'autre hôtel ah bon ça va OK voilà bah qu'est-ce qu'on va faire la neni ko résoudre yango ndeni ko répondre la promesse wana bachango bapidetiser yango et community projet ozoma siko et community projet wana ba fixa yango na temps
projet nyonso ezalaka te automatique ezalaka fixe na nini na temps okomona na temps tel bakokisi mbongo nango oyo babijaki projet wana après ekoki korésoudre problème mais na bana bato bakokanisaka ye azopromete non arealizaka yango mpe na ndenge ke ekomaka baprojet parole na ye promesse na ye ekomaka projet na service na ye bango nde sikoyo basalaka na temps tel bazwi budget nango ye moko akokisa yango avalide yango bake kosala eloko wana mais projet wana alobi kuna parole na ye ekomi projet eza d'urgence alobi yango pamba te okomona ke akosala yango mwana mboka pamba oyo tomoni INC mpe ezali kozela acquittement ya Vital Kamerhe toyebi te lelo c'est mardi bazali kozela acquittement ya Vital Kamerhe tokokoto toma intervention na yo par rapport ya bayimboka to bandeko na biso ya INC ndenge bazali kozela acquittement ya mwana mboka bon acquittement eza terme moko mingimingi ezalaka na batribunaux et puis eza volonté vouloir ya mutu nyonso aza na problème na tribunal mutu nyonso alingaka kaka na ndenge balobaka ke bon nga nazosamba pour un innocent balobaka mingimingi donc et puis mingi balobaka non en tout cas naza wa mpona koya kosala mpona acquittement ya mutu na ngai baavocat baya kosala mpona acquittement ya bato ozomona siko me nga nazokamwa bana bazosoutenir papa mpona acquittement wana acquittement eza parole oyo avocat apesaka espoir na client na ye acquittement ezali mo oyo avocat autilisaka mingi mpona kopesa espoir na client na ye ezalaka réel ezala mpe réel te esalama mpe te mais mpona espoir ya client na ye avocat aza na droit vraiment aza na obligation mpe akolobele ke non en tout cas oyo tokende mpona acquittement na yo ozomona sikoyo mais ezala te chantage ke non tokende boye na bato nyonso bakomi kozwa non c'est ke bayebi na bango te mais mpona yango na koloba boye ke omoni mabe nde basala mingi bana na ye papa na bango ayebi mingi mais na mingi oyo ayebi ayebisaka bana te vérité na mingi oyo ayebi ayebisaka baavocat na ye vérité mpe te e yango wana esalaka epasi mpo na ye esalaka ye pasi olie kosala bamarche olie ya kochante akitoko bakende koloba papa loba vérité soki olobi vérité nalobi boya soki alobi vérité wana justice akolobaka non bon oza malamu vraiment baba yango kokopere na justice comme ça okomona ke makambo eleka bien mais coopérer avec la justice ce n'est pas dire que mbongo obombaki okosomba biloko wana rapide oyo bakangelaki yo déjà na infraction opona oloba non omoni biloko yango oyo te ezalaka bongo te zongisa nde mbongo mpo toza na besoin ke biso moko tosala nini tosomba par exemple yo okolakisa yango kende biloko yango oyo ezopola kuna nani ayebisaki yo koesomba mbangu coopérer avec la justice ce n'est pas dans ce sens là il faut remettre quoi l'argent rien que l'argent pour baso juger pona mbongo pona ba bien te pona matériel te mbongo ekendaki wapi balobi te ke mbongo salaki yango ni te mbongo eke wapi mbongo yango nani ya leta yo kozalaki mwana musala ya bato obani osala epa ya bato mais bapesi yo musala oza mwana musala papa ya musala tobenga ye bongo mais mbongo bato sala nini ebungi batuna te soki batuni bana batoboki oyo papa na biso aza ndoki te oyo papa na biso aza na ye mabe te oyo papa na ye boye te papa na bino misala ya mabe eza ebele papa na bango misala ya mabe eza ebele moyen alo bango na publike eza te moyen alo bango na publike eza te tosala boni justice akangi ye mpenza kati en tout cas justice po alibere ye il faut ye place nini alibere et puis à se libérer. Vous comprenez ce qu'il y a? À libérer pour à se libérer. Ce qui a zo fongwamate à coopérer dans la justice. Non. 20 ans, maman, eza watin, eza kitoko te. Vous comprenez? Il y a des gens il y a des gens biso ndenge to vandi na mokili, aza pe humain comme moi. Mais en tout cas coopérer.
Moi, mboka Kopeleka na tozozela justice. tomoni baimboka peuple congolais ezali kozela liste ya bamandataire public ebima mais toyoki moi déjà moi barumeur ebimi ete parmi bato bazali nommé bamandataire ezali plus na bato batravaillaki mingi na l'ex président le sénateur abi Joseph Kabila plus bato bazalaki kosala parti na front commun oyo ezali ya FCC tokoko tozoma intervention na bon nakoloba boye hein ata baposte baliste bamandataire ata bapesi babiloko nyonso bafonction ata basali baso basélectionne epuis bakritike yango balobi ke non oyo boyeboye en tout cas eza bango mais biso peuple congolais tozela président de la république porte parole na ye aleka na télévision abanda kotanga baliste ya bamandataire na bakombo après tokomona ke oui effectivement moto tel ya FCC azongi mais FCC ndenge eza wana il faut tolobela yango susu te mpona nini mpo tokóma na union sacré FCC babandaki na AMP après bakomi na MP après basuki na FCC bakabwani tokabwani toloba bongo tokabwani biso tokei na wapi na mosusu nga mosusu mpe batikali mais soki tozozongisa bato wana na nkombo ya FCC bato toposte biloko na koma donc c'est kokabwani eza te mais nazobisa bino ke bajara bacommunication wana ya koposte badocument ya ndenge wana c'est-à-dire que ils ont incité population ou bien ils ont posé problème na kondima ke bato bakabwana te ke nazo confirmer peuple congolais na bato nyonso ke en tout cas relation politique entre FCC na cash ezalaka susu te bokabwanisi ekabwana emonana eza consommé depuis longtemps tokomi na temps mosusu ya majorité ya union sacrée nde bato ya union sacrée baélément ya union sacrée nyonso bagroupe na baparti politique na bango document politique et parti politique bango nde bakosala baréunion na bango babimisa bamandataire ya leta bapesa nde bapesa baministre no bapesa mpe ndenge wana soki omoni moto ya FCC moko abimi na kimandataire na liste ya union sacrée lobaki aza susu FCC te achange na ye atraversa na ye aza kuna te etikali kaka basigné charte ya union sacrée mais nazopesa moto wana mwa mokie idée que oui azokoma yango mpona nini basigné na charte te mais motema na bango makanisi na bango nzoto na bango etraversa kala ye nde kaka atikali na makanisi wana ya kala so amoni kaka moto oyo FCC non bakoma na union sacrée eza politique mosusu makambo echangea totalement rupture esalama yo azotikala kaka tilaka te papa oza komikosa mpe kokosa bato te komikosa yo moko dossier Bukanga Lonzo, les rapports finaux de la commission spéciale réquisitoire des procureurs pourraient être débattus ce mardi. Donc, le 14 au moins intervention na yo, tout mon avis na yo. Bon, au moins na ndenge justice alaka, justice asalaka te na ndenge ya ba rapport. Oh, basala ko sala contrôle moko boy audit hein? Contrôle di mangone ngene ya zamu yibi, après justice aye akangi yo te. Justice la fonctionne na ndenge wana te. Na ndenge ya Bukanga Lonzo na boy, wana technique scientifique aussi. Justice n'a fonctionné wana soki bato audit basali audit na rapport wana audit ba moni na ba preuve ba moni ngo soki ezana ba fait moko infractionnel ezana kati ya makambo wana preuve tangible oui sérieux ya culpabilité ezana kati là maintenant on amène le dossier à la justice vous avez ce quoi et puis IGF a attaché la présidence de la République aza service de la présidence de la République soki bazui yango batini yango na parquet atalaki oui vous avez ce quoi et comme il a ça c'est une couleur moko de dénonciation vous avez ce quoi ils doivent former une dénonciation or parquet azwa kango vous avez ce quoi dénonciation wana ils doivent former wana rapport wana à ce moment là d'ailleurs côté la formule finale nango na rapport okomona ke yango esala ke magistrat tala amona ba fait infractionnel soka amoni yango automatiquement il considère ça et ba kangi mutu wana sur base de rapport il y a rapport wana mais techniquement et comment kinini dénonciation yango ba kubenga yo oye o se présenter ozoma siko le col ba que yo ba c'était comme on a eu dans rapport wana c'est qu'il faut se présenter dans la justice ko kimana yo te ça ne sert à rien oui
Ça ne sert à rien de fuir. On se présenter, voilà monsieur, voilà. D'ailleurs, on a yebi. So ba sali bongo, ba pesa mutu wana pe rapport wana. Tala makamuto moni na période na yo na ndenge osala ki bongo. On a déjà moins vision, on a moins idée. Alors, au Salaki, tu as des histoires, tu as des lettres, tu as des preuves, tu as la parole, tu as la tête, tu as l'intelligence. Ma professeur d'université, non, bah, soi-disant. Donc, c'est comme cela qu'il faut qu'elle devant la justice, doit s'exprimer, pour même les moyens de défense, avocat va aller au début de la vérité. Mais ce qui tue les politiques congolais, c'est la vérité. Dis aux avocats la vérité. Les avocats sont comme des médecins. Ce qu'on bombe les malades, ils sont à un niveau, il y a organes génital ou génitaux. Vraiment, je vous assure que tu vas mourir. Il y a ça médecin la vérité que non, plan et baby. N'a une maladie sexuellement transmissible. Ah, à ça l'examen avec précision, à trouver un médicament et à précision, et à personne avec précision, c'est fini maladie et chimie. C'est comme les avocats. Ce qu'on dit, c'est avocat vérité. Vous avez vu comment il va faire. À l'infraction, on a été bien sûr, mais à cause de la condamnation est la présence ma casse pensa surtout que ce qui avocat a s'imposer na yo pour que au coopérer nanani na justice. Vraiment c'est un moyen facile pour ça poursuite en bongo il y a l'état pour au qui s'appelle na yo moi muke et l'état za la moi maleme la kana yo. Donc il y a mon ensenga ma honorable matata pono vraiment pas conseil nous va couper ça y alongola qui universitaire, alongola qui professeur, alongola qui tout naïe. Akena comme citoyen congolais qu'on a cité son nom dans un rapport. Papa, alors, à se défendre, à kolobanaye. Ce qui est lié à la fonction naïe. Peut-être que non, ça c'est la fonction, dans celle qui a une fonction, hein? N'a pas ça qui va attribution dans un poste tel, bah ça qui ango. Dans délégué qui ministère tel, ça qui boy boy. N'a tina qui conseiller tel. Est-ce que moi, qu'est-ce que j'ai à faire dans ça? Ce qui est que à l'individu et qui a joué quelque chose, qui a créé une entreprise, a collé en Okuna, a joué membre tel, a tiré bango. Là maintenant ils ont tangayi parce que tu as refusé les structures officielles, ok, vous créez ayo pour que au sein de la finalité, c'est qu'on s'en bongo. Combien de monde à l'État? Non, wanande omikangami yomoko. Muta côté là yo azate oko porter na justice na ba avocat ba luka moyen ya coopérer solution ngo ezaka wana mingi bazo kota makala pona nini ba yebite que il faut coopérer avec la justice parce que ça chasse ya mbonga bato à l'état mbonga contribuable congolais ya yote yo ndako mino zaina mbongo koko na yote mbongo na ndoto to luka mbonga ya peuple congolais te biso to so biloko to contribuer na Congo. Pas bon. Et d'ailleurs, maman a dit que le procès nyonso ezo lega na état na période na époque régime ya Félix Tshisekedi président et ça va procès moko pédagogique. Maman pédagogique pourquoi? Parce que il faut être à Batouké et puis l'accepter que non, tous ça sous ndenga kalaté. Changement. Et puis tout ça différent, nous avons différent. Et puis ça époque on a été époque comme Moussou. Et puis ça régime on a été régime Moussou. C'est ça la différence. Et pas toi ça quand mentalité n'enga kala, mentalité quand ya kala, non. État de droit. Pour ça na ngote maman. Moi mboka matata Alexis Tambomon de ba plutôt tozali toyoka ki biso nyonso ikaki ba lever ba unité parlementaire na ye. Et puis, bande comment mitune ezali kotuna mapito bande bazoye bate etika Alexis Tambomon Makei toyoka qui de l'autre côté balobi à se rendre na Europe pour na ba soin place nous sozolo ba akimi to ko to zo ma intervention pour to éviter ce qui la aéroport na biso to ba beach na biso et ça la vraiment mais ça la ngo ndenge ko bon nazana ntena preuve na mointe na que officiellement qui a abimi déjà mais na mondo yo monde des amoukiers, le monde est devenu un village. Mais c'est pas pour la première fois que Mato et l'eau au moins il a déplacé. Bon, Moutako de faire un malade d'ailleurs lobby a déplacé naïe. Mais Mouto a fait déplacer à Yébake, a un problème na justice. Vous savez quoi? Or place à Okende, le baga côté na sali banga. À mon naté. Mais sur un mboka bateau. L'État na État wana, État congolais na État ya Okende, va coopérer.
akozonga na yesuka na suka po azana problème na justice. Il suffit que le procureur de la République na biso va PGR. Asala histoire na ye et puis gouvernement congolais na conseil des ministres ba senga ye na pays wana akoya na pété. C'est le cas ya ba kimi na ba mboka mususu wana ba kozonga na bango. Le roi ba Caleb Mouton. Ba kozonga ka. Il suffit que le gouvernement conseil des ministres présenté réquisitoire na ye na apesi na ministre de la justice. Ba ko défendre ngo na conseil des ministres. Mutu wana kozonga. Gouvernement a décidé. Kozonga na ye. Beaucoup de gens ont extradé à Egozonga. Et puis à côté de Boloko. Mais on a une infraction commise aggravée. Vous avez quoi? Vous avez une infraction aggravante. Okima. Vous avez quoi? Donc c'est comme cela que Narosenga Naye, ce qu'on a en interne à se présenter librement comme M. Tamboye, accueilli comme citoyen de ces pays. Accueilli. À lobby Makamunaye. A boy si ça a boya, a endimi si ça a ondima, a zone si ça a zone. C'est fini, terminé. C'est ça qu'on coopère dans la justice. État de droit, ils a pas si pour nous montonioso. Mais ils a qui tombent pour le peuple congolais pour nani, ils ont ça peuple congolais n'a droit na yé. Peuple les, on se salama bien. Comment on Caleb Azali a été mais toujours mon là ouverture, il y a des dossiers, Azali conforme toujours pour l'embêter les procès. Alors que Moutoyango Azali té topé avocat na 42 Mouto Azali to moni ouverture, il y a dossier, il y a procès, il y a Caleb contre JC Luliambo. To éviter mon amboka moins intervention. Oui, na pla wana na ko boyeke azala té. Ba ko funda yeka. Pe ba ko trancher en tribunal ko siéger. Même en absence na ye, tribunal ko siéger. Tribunal oyate a bengi compréhension à liboso yete yemi balé yete yemi satizate assiégé ba condamné yo par défaut. Vous avez quoi? Si pas condamné par défaut, yonde oza obligé maintenant ya ko luka moyen au sala appel. Mais na premier degré pas condamné par défaut ezala quitté. Na appel bi ndenge ni. Donc politique na bango ezake ba kende na appel. Ba condamné par défaut pour permettre bango ba kende na appel jugement wana quoi ba zwango et qui appel comme ça na appel ba luka moyen tout. Mais je crois qu'il y a un état de droit. On a mazaki makamba kala kala ezalaki ke so na kimi na premier degré na que na appel na corrompre na sala boye pour pas casser ba jugement wana. Mais l'état de droit eza pas si mama mukumba et peut pas na chance. Jean-Marc Abou suggère la réduction à 50% des traits de l'institution. Moi, intervention non pour quelque chose dans l'émission. Bon, na etali position il y a honorable Jean-Marc, secrétaire général à UDPS. Moi je trouve que ma position wana eza pona yete il faut le voir. Vous avez ce il y a d'abord un député pouvait faire une déclaration pareil, mais pas les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Là, je vais condamner fermement. Sinon, sans qu'on y ait oyo yebi, oyo zali, qui te côté, bah il va rappeler que par poste occupé, et c'est par poste moko boyeke, on a la déclaration de, azana deux casquettes. Premier vice-président de l'Assemblée nationale, puis azap cadre monnaie numéro 1 à IDPS. Vous avez donc vraiment déclaration moko, ou bien position moko sur la suite. Et qu'on colle pour monter Longolango à cause de la sous-souté. Et c'est présent à l'Assemblée nationale. Ah, vous voyez que déclaration non, pour qu'on ait un bureau. Tu vois ça, non? Est-ce que IDPS n'a pas landé na ciment? Par contre, la déclaration du secrétaire général à IDPS. Tiens, pour monter Longolango à Zate. Président comment? Président de la République. Constitution, ils ont passé un mois, bah limite. Vous avez ce hein? Donc, na place où on a administrativement, na politiquement, en tout cas, bah conseil biso nyonso ya IDPS. Bah ça la nyonso de façon que bah pesa ba position té na ba presse. Bah ça la ba déclaration té. Pour muta kolongolango a kozala té et ko coller UDPS. Et ko coller biso nyonso qui to côté. Ce qui passe ma kanisa la makolobanet ba kawana bazu yango batie na monoko porte-parole ya IDPS. Ozomona mama batie na monoko porte-parole ya IDPS. Ba faire na ta ba répétition ba ça ba répétition comme ça
Akeloba, papa Batoupe, aloba bien. Porte-parole. Aloba comme ça, ce que alobi ma bé, bango ba ye ba recadrer ye, ba bongsi ye. Mais oyo ko sala ke non kaka batu biso to sa déclaration, to sa position nanya ko longolango. Est-ce que vous comprendre yango? Te. To sala makambo ndenge mususu. Moi liloba suka et puis pour na batu ba so contacter pour te chuter. Na lobi boye ke ba émission to salaka ba idée ba réflexion to salaka eza pona ko bombisa. Mais moi mukepe e ko beba poto za ba parfait. Vous mona sika mama hein. Yango to ko senga na batu baza rigueur mingi te. Po eza vraiment prompt. Tu vois ça non? Misi makanisi. Na o eza liloba ya suka po ya suka te to za nano. Na ko loba boye ke mingi peuple congolais tous en a confiance à mon Mboka. Tous en a confiance en ndeko na biso, papa na biso, noko na biso, yaya na biso. Musupe lek na biso pour les autres qui sont plus âgés, baza yebele. Pona ye aza pona ko bebisa biso te. Aza pona ko pesa pasité wana pona peuple congolais et pe na Congo. Pona yango to pesa ye confiance. Pona yebi ke so to pesa ye confiance. Attendez-le. C'est la vision et déjà fait et bandit comme on a. Tu peux confiance. Yende aza papa na biso, yende muto pesa solution. Bat mususu wana bakolo bana bango, mais to telle la mutu moko pombo ke kende liboso. Ezela ba baza na poto. Oyo baza wapi pa balobaka bilobela pona Congo. Te. So baza na besoin ba visa na bango ndenge baza ba séjour na bango ndenge opposition na bango ça va. Mais pour na biso ba congolais tolingi tozala bo moko so toza uni na ndenge toza na union sacrée na ndenge politique na biso na union sacrée vraiment ba ennemi ba no panza biso ba do no service mabe ba kozala exposé, même la communauté internationale sera exposée. C'est comme ça que mona ke tokolonga ba ennemi na biso ba ko kota te ba kozala place te pe Congo kozala vitre et kozala ba fenêtre porte kangama ba fenêtre kangama et tu as la moko na kati to za la kaka uni tokolonga Congo toko defa kaka te et ko sila to koma ko defi sakala te numéro na yo pour que to chuter bon poto za en contact en tout cas so ko benga to benga na oui to benga na plus 243 81 43 78 78 2 nako bandela plus 243 81 78 78 2 vraiment au bengi biso na WhatsApp so appel pe na ozala très content mais en tout cas Montuku tina ve qui salume banda Montuku tina ve ngemba me kota na kuta na este ngemba me kota na este Montuku tina ve yini usala piège nani da kanga ni mosia ah. Fidèle internaute, merci vraiment de comme une super émission. Merci pour la fidélité. Voilà, ça a toujours la Tindika télévision. Bon, continuez qu'on a pour la vision. Puis peut toujours pour la vidéo, pour s'abonner, pour liker, pour partager. Et que ça là vraiment malin. Moi ici quand on me sent toujours les noms basango. Na kati ya Tindika télévision, na si ma caméra, na bossa nite chaque fois ça va toujours voilà. Mike Luzia de papa na monte pe na bossa noter. Quant à moi vraiment on se revoit la prochaine vidéo. Ciao ciao. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau de produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso à produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poussé la maman moi c'est qui toko.
poso ya mwasi mpenza bazali kolula poso ya mwasi mobala kotala ye alemba te poso soko otamboli masanga nsima ewi yango nde baproduit ezotekama na kati ya Eden Store na baproduit alimentaire oyo ya Eden Store yango nde secret ya cuisine ya mama congolaise ewi nyonso kosepelisa mobali na yo ezali pondu matembele ngai ndole fumbwa ndunda bilembwe oyo nyonso mpenza oyo ekobonga mpo na cuisine na yo ezali oh yes olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika oh yes olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa sekre ezali kaka moko Eden Store.